na ye mbongo bayokanaki apesiete bakona so apesiete ki 2000 rand bayokana apesiete ko ya lobi yo ko pesinga 2000 rand to pesinga 1000 rand ngai na ko chayo na balabala video nazoki video nenge noko azo yemba tutinga ina tanga tutinga asinga mabara ayo I'm fine bansa you okay now you are some okay you are beautiful I say me I'm beautiful you are mad alulingai siko ye moko zongi ba moko abimi boy asinga mabrada sorry vraiment ils ont passivement zo momone loko to na sengote boso à télévision bozo belé bota la biso donc le camo malgré to ebi que mokile mo ke na suka pour mokile ke na suka parce que oh ya biso a communauté congolaise leki bato bota la biso Afrique du Sud boka sangona biso ke na mabe ezaka ba pédé pourquoi ko envier les kito et ça le roi jeune mo boy na pesa d'abord quelqu'un ba frère aza courageux DJ Merod DJ Merod azaki mwana matonge boy mais lelo Team France Télévision, Nemaram. Salande Makam. Yeah, merci, bienvenue fidèles téléspectateurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde sur www.kin France Télévision. Merci beaucoup d'avoir abonné, merci d'avoir partagé l'émission Nabino. Merci beaucoup. Na trois fois King Kabo, hein? 3 fois King Kabo vraiment. Toto que logo mo boisali moi pas si 3 fois King Kabo ça l'accident mais to bi Nzambe akozala na Nzamba robomba malam. Merci beaucoup dans le seigneur de la ville Mohamed Moleka Mukolon Tuku Voano président homme d'affaires Nyonso. Merci na Nengo Landarabiso. Merci beaucoup na Arsène Mutombo Tutu hein Arsène Mutombo Tutu vraiment AK47 tous toujours together champion Adoulé Maboko. Là tous beta masolo oyo ils ont peu ko déranger bato na carte Afrique ici ba yaya ba garçon ba sœur na biso makambazo ko sala na mboka oyo zo sala pasi ce qui est Zumba journaliste l'équipe en vraiment tomboli mungongo na vandi na plateau na vandi na kiti ya kitoko boya ba lui place ya ko mela place ya ko lia bien hein chez Alex Moulimbi Mokonzi ya mboka tozala nayi toujours ensemble nazo moko ya biso tout bien quel il passe collègue nangai confrère nabiso il y a toujours ya Kin France Télévision to beta masolo ozoleka 4 mboko na 4 wana to beta pe ba actualité hein ba actualité nengo solo katobi que Fally Ipupa le 29 oyo ya mois au tozali azala 4 stade des martyrs hein et ozala pe ya koinda merci beaucoup na balobi 1000 anges, 1000 démons, héritier Watanabe BP, à Rosalapé na martyr, le 25 décembre. Babi, ce n'est pas sorcier. Hein? Ibraton Piana. Y aller. Hein? Merci beaucoup, vraiment. Ce n'est pas sorcier. Il y a un c'est Bima qui m'a quelque chose. Merci beaucoup, ceux qui régissent. Et ça, et le monde Nyamba, Yannick Wenge, petit tout Panzanteke, petit tout Beta, Masolo, Yakitoko. Merci beaucoup, vraiment. Yannick Wenge, bonjour. Bonjour, Zumbayo. Journaliste qui bon. Non, bah, t'es bien, bah, la bishop et la paisible. La PCB bonne guérison à 3 fois King Kabo. Donc 3 fois King Kabo vraiment. En tout cas, Nzambe osunga mambo ile vraiment kitoko. En tout cas, kimi o mabota ba bazuli bako otala biso o pe osabona na nte mbali boso. Place à omaka s'abonner en tout cas aux ala mobimba ou comme solo to no lelo. Ya yani wenge la bengue vraiment na lelo to beta ma solo ya phénomène o solo kana Afrique du Sud phénomène PD. Ya. PD baya mususu tozomona bango tozalaka na bango toliaka na bango totambolaka na bango pe makamebele tosalaka na bango nzoka ne na sima nango bazalaka ba PD analyse nyoko sala pour en tout cas na CPL on a idée wana ozwi lelo ya lisola ba PD omoni eza pasi lelo Afrique du Sud mboka obiso toza ikenda sangwa mabe keba mibali baza bango ba PD do ba mibali musu akomaka mwasi na Cape Town mais wana jobu to moni bali pe azala mwasi na mwasi na ndako baka wana to mona ngo ebele en tout cas ils ont ça la passe plus ça la sonne soko uti afudiso kiti Congo ba mono ka lo PD donc basangisa batu nyonso ba congolais tout ba na fudiso pourquoi
ba congolais le koso là bon iPhone na linga zalane mona mutu azana mwasi mon cher azana mwasi na bana na na koma mwasi na ebite fa voyager kuna ko mwasi ba mobenga baby oyebi elle lisomo na okaki jomo boy azana mwasi na palais aza congolais azana mwasi na bana na palais oka bimaka pe na chinois jomo boy ozo pas abimaka pe na jomo boy ndie ba vivaka normal pas jour mo boy ene azo benga zo yambati oh ti po jonga déplacer ka ticket téléphone moi si na zu téléphone ayambi Allô, nana yambi téléphone. Moi c'est harmonica numéro à boss. Ya boss. Abi boss c'était voilà moi c'est nangai. Papi moi c'est oui, papi moi c'est nangai. Ene abisi aza moi girlfriend. Girlfriend. Donc moi si babité aza moi c'est nangai, aza mobile nangai. Moi c'est nangai. Moi si andaku na endi ona mobile mobile. Mo réalité ça la mangi na dirban soni n'habité là on est ça bongo. Et ça pressé tout ça koluka là na comprendre ba congolais maman moi mon cher. Te moni phénomène oyo ya ba PD oyo ça d'abord moni mboka wa Afrique d'ici. Et ça mboka passi mboka nyonso neto ba mboka nyonso mboka passi. Ata to ke poto mboka passi. Malgré social neza moi bien. Mais et comme vous savez ngai avant-hier na vandi mutu moko boye to tozarane close tozarana yemoni na église chaque ado sambela noka sentiment moko ko sambela dernièrement to comme la madame nanga pe ba solo ina madame nanga faida manga kapinga ba solo ina ye wana ya ba solo ina ye peta no matana zongi afinga ba singa nani obike ntela solo la ina ye na fandi bo nzoka ne akimaki ake Congo nzoka na kimaki so azalaka PD donc akimaki do dikamo sala mi wa parce que vidéo mutuwana aibiseke akeina yes babimi mais yo yebika za mobile ngana yebika za mobile pe to sema na église moko na yebika za ni mobile babimi na ye mongo bayokanaki apesiete baokana so apesiete ki 2000 rand bayokana apesiete parce que yo lobi yo lo kopesinga 2000 rand to pesinga 1000 rand ngai na kocha yo na balabala vidéo nazaki vidéo nenge noko azoyemba ela noko azoyemba azo vidéo après vidéo wana tangu Joana panzi vidéo mwana mai botch na minutes Akima Fridi ça la Congo et ça la Sony et ça la Sony na communauté na biso congolais toza tokomi na danger yokoza kuti na mutu mo ofandi na bati mutu azaka mwasi muba po ovana mutu mo bomona kaina mwasi te oka ili solo ba wana ba symptômes comprendre ngana mo comprendre mutu aza PD omona ye na mwasi te abetaka li solo mwasi te ndezala na biso kuto ba mari mais mo ba petit mo bonane na système ye abetaka te elo mo disco na ebite ba ndeko botala biso na kata fudisi et ben ça qui t'a mis au bon moment mais lelo ba PD ba komi na mboko na bisio communauté le plus dangereux na ba PD mon cher un jour mon boy oyibi pe li solo master moto zalaka ndeko moto za na bo petit waza petit to za na petit mato nda banya jim pe ba mo ki mo na ba paquet majorité ya batuana ba do jimé ba mo ki mo na ba paquet au moins que tongo 6h a jimara ye bulo ke nda 12h Jim 18h Jim tango ti Jim à 18h abeti mbati alati banini pa banini nzoka nde PD OK mwasi mwana biso otali babatu bona mboka o leti musupe ya pemba za quelque part ouais ba ya pemba vimba vimba ya tala ba paquet mais OK PD en tout cas bandeko na biso to côté ya binoté parce que tozana be côté ya binoté mais tozoloba que communauté comme communauté à Sony le mindele bendie ba chinois sud africain soko lukaka ala bezo azwa jomo boy abika congolais surtout na Cape Town bande wa Cape Town bolimbisa ngapo sango na biso ne oke mabe bande wa Cape Town en tout cas bolimbisa ngapo obi nigérien mo boy ayebisinga tozaine na Norwood ayebisinga bilanga atutinga ina tanga tutinga I sing mabara how are you? I say I'm fine. Hey Bansa, you okay?
na bien ça moke you are beautiful I say me I'm beautiful you are mad aluli ngai siko ye moko zongi ba moko abimi boy esinga mabrada sorry mabrada sorry yo siko bisinga boy po na bite na ye bibino babansa mingi babansa surtout babansa ya solo babansa baza ba pede trop abisinga tenga na Nigérien abina nga tenga na sana nga benga numoninga nela za aba nini nga soki obika tokende ka siko na peso mbongo na ngai ba nini posa nini obeta ngai nabi nga mobali nazwa eloko na ki mobali na koti sa pai nini moninga na mobali abisinga yo no fungwa mite Alexanga balimero alakisinga ba numéro na ba photo à congolais ya ba congolais singa plus de 4 congolais na ebi mibale obi natali moko na ebi na batwana na ebi des personnes abi ba momina ana kara bien surtout bandeko na biso bon via bato basala mituka te bato basala mituka au moins la jeune mobo asala na eloko te asala eloko to mo pe boga asala ala bien na sala raté au moins otenga ko ngana sala ko coopérant otenga la coopérant au moins boy PD bakane c'est bien tomona jour musuwe baya ya mobe bazobunda baya bazobunda baya babunda bawela nini baya bazowelela nini ba na baba na bitumba Zokande yaya wana akei pa jonae akuti muninga masana bese coup d'état pour nini pour la chose réelle ozoleka awa pour nini to ba vana ibomela masanga alongoli muninga tango nani jone abengi ba moni basolo di alongoli muninga numéro ye patike na sima abengi tango ye moni babia kende kotala mutuna ekuti masane déjà kuna Jona pas vendu bon wele la ngana ndenge nini ngaza mbongo na ngai okay yo jana sisa na ye apoya sa nini plus sisa pe na yo juba la wana pe ba bimi be banda babande ko bunda eloko oyo biso communauté congolaise il faut totele la yango ozumba yo rakati hotel bisolo ndeti ya ba PD oyo nakala oyike pa na biso ba congolais banda ko yuka na vmati biso ba congolais ko mona mam congolais no kop mabo ko mi PD ezakati mon cher e komi ya makasi na ebisi yo e komi ya makasi bande ko mso totika ko envier tolingi ko envier fort ozaka na ka ozaka na bilamba bien ozalaka na bakena Zara okeka na Nike okeka na Adidas bande ko mukuma ba PD fort non c'est mon cher la tout non est-ce au moins la kokoba PD kokoba ya PD salate te bando boto bando so mona déjà je m'excuse te kokoba PD salate na ebi li solo mobe wana na siba na Captain Park ba ebi li solo oyo jeune moko boye mundele adaki bansa mundela lulier pas sepeli na ye ba nini ba masana bwakisi akepa mususu masana bwakisi akepa mususu muninga andimi ezaki bazali na campagne ba osala na nina club moka ndimi ba masawana papa mundele wana mundela ko bosani na ko mobima na ye mundela sko yenda zo mundela zo beta ndeye ndelo abeta ye pa moni ndenga sala ba pede ya mboka oyo ba melaka kisi okay ba melaka kisi pona super mesala nini epanzana ebima yo no mela kisi te ake Congo tanga ke Congo ake ko duma adumi nzoka nde ba super me wana tikala kati na ye e bandi ko bebisa ye papa muchope sai nini ezi problème bake na nini na hôpital ba nini obika Congo c'est en Afrique d'ici ba nga ba tchatio opération bakati michopo esimite ba meki ya wana akota mabele ya wana koti babele après avant créa liwana ye moko sentiment lingi apekara ba valise bilamba bato na to bika to tanga to finga te to sala te to tangi kombo ya mutu te
totangi kombo ya mutu te moi na mboka o Afrique du Sud na mboka Afrique du Sud ezala nango musala ki PD ça nango normal ozolanda na mitu Afrique du Sud soki ba legalizango soki mutu obengi PD akofungolo pe afunda fungolo kesi mais là on scope biso to bena matoi na communauté congolaise niveau économique soto na communauté congolaise ndenge kendeli nous avons musicien oh abimaki ya ndo wamso Jacob au to na best of the best mon cher lo kopesa nga pe passe ya mwana ndo wamso Jacob en tout cas félicitations azakawa atangawa atangi naval atangi naval abimi premier ya ndenge abimaki wana mon cher bazof babi auti afudi simboka ba PD auti afudi se ya moko aza PD prince babi akubanga na hotel auti mboka ba PD biso so afudi si ba abi mutu bona se ona komima moment ba congolais toi mibali ba afudi si ba PD eloko le pesinga kana mais comment donc image ya biso ba congolais na kata afudi si le beba babi ka biso to ba PD biso to ba PD communauté congolaise pour envier l'équipe trop balingi musala te obi kongola mboko yimba balingi musala te sala sécurité comme sécurité musala soni ngalo na pesa ka bana Dragon City ba félicitations bana Dragon City ba félicitations peut bango balongola complexe sécurité na mboka oyo Dragon City balongola complexe ba duma na bango ba oti na ngope musala ki sécurité ba yena bango pe tango ba dumi ba meni masanga na bango pe balinga basi ya batute basala mamna bono Polanda bango yo lingi kaka ki PD yo tozo mona yo kaka ngala taka soko tali bango nengo lobi ndeko nanga wenge nengo lobi sobe seke mwasi ana mwasi beta lisolo na de mwana na mama kopa na ngai ona nini te na baba tele ba na mère mais on mona ka mère te yaka jeudi mkola nga off to mona ka te moko ku besi biso babi asengote asenga mwana mai pesa nga chambre na ona sanini na petit mo ba talanga ayo talanga ba pesa chambre après 2 minutes bimiote yaya oyo ke petit na to bete jogande abetiti akimi ti moi ça yo bimise na baba ote azolo ba photo ça non test à sida on ka la rapide vraiment les amours passivement sur moment logo to na sengote boso à télévision bozo belé bota la biso donc le camo malgré to ebi ke mokile mo ke na suka pour mokile ke na suka parce que oh ya biso la communauté congolaise leki bato bota la biso Afrique du Sud bo kaka sango na biso ke na mabe ezaka ba PD pourquoi ko envier l'équipe trop et ça le roi jeune moboé na pesa d'abord quelqu'un ba flair aza courageux DJ Merod azaki mwana matonge boy mais lelo azu métier na ye azu conscience que na koma na nga DJ to mone na nini na bluetooth azo beta musique bien bato bazo bina bato bazo sepela azo beta OK ma momi o mone pe ma mère c'est momi o mona ke momi pe asawana pe asana ba momi siko bato oyo bino bosala na bino te gender te lobeka te manza te villageois te mais yo kaka olataka danger olataka tozo kebisa bandeko tozo fungola misu na communauté congolaise tolingi communauté na biso za la communauté moko ya bien exemplaire communauté toza loka ba Zimbabwe soke pala ba PD baza te ba commander wa koma mais ko awa biso e comme ça la somme ba président communauté bon lancer message na communauté congolaise batu ba sala ba fene ba leki PD ya makasi wana ya mabeza oyo aza na mwasi na bana na palais akoma rapé mwasi quelque part qui PD ya mabe yango wana. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Yo tiki mwasi na yo na ndaku na bana oke kokoma mwasi na province moko boye to pe na quartier moko boye na ke Cape Town na ke Durban na ke Cop akotima libala avant 2 jours 3 jours bimi na libota chérie ta provision chérie somba oza ko s'attendre mbongo wana sa nini na famille to pe bana na yo bakende wa famille na yo oza ko s'attendre tant ko sala bongo oza ko s'attendre lobi famille ke wapi
Tout le monde biso toujours comme nous qui la malédiction la famille na biso na makambo yo leka. En tout cas, ils a passé, ils a passé. Yani wenga poto chité, to kene déjà na suka. Pe to lingi to ebisa, to fungulsa caisse. Pe na communauté congolaise to chaye na balabala. Na balabala. Eza na mutu moko. Ye musala na ko zoka bana se ba bimi ba oti classe. Ado pesa bango ba bonbon, biscuit. A fongoli wifi. Na ndaku na ye. Azo so bana wana ale. Asaka na bana wana. Abeze bana mibali. Ye pesa mobali. Ye pe mobali. Toujours information. Tika eloko oyo. Bamba na wana ozo sala bon basala ba parents na bango. Zambe obiso to bondelaka. Ako sala quelque chose. Pour na bana ba outil classe. Azu alambeli bango. Asala wifi ba wa kota la wifi ba sala ba bongo baiser bango. Eloko wana to lingi yango te. Merci beaucoup de vous chuter déjà dans l'émission la biso 100% vérité moi to lingi vérité ezala biso to memi vérité la communauté congolaise. Merci beaucoup na manager Pape Mineza ya lingaka vérité hein. Merci beaucoup pe na Kulumbimbi Japon hein. Ya lingaka vérité Jassi Kalenga le véritable caméraman hein. Le véritable caméraman, Jassi Kalenga. Double brassard. Merci beaucoup en tout cas. Et loko ndekona Zumba lobby. Et ça vraiment un solo parce que moni ba réalité tout le monde merci na sujet lelo. En tout cas to ya ba sujet sika. En tout cas vraiment ba sujet actuel ozoleka parce que to ko va na rabo été communauté zo kende. Ba congolais to vivre to la malédiction na mboka o. Pour nini makama mabele kitro. Ba congolais ba comme ba pédé belé na ta ba nigérien ba zo suma mituka ba déjà ba zo mituka ba vivaka bien ba chopé ba vivaka bien ba si la fika ba vivaka bien biso congolais ka ba malheureux parce que to zo vivre la vie mon côté aux mobali côté comme moi si en tout cas to ya suto le en tout cas la version au moins la bango wana basala kaka au moins na bar azo somba masanga fort ado somba ye wana ado somba bazo wana zimbi DJ chef azo boaka ye DJ chéri azo boaka ye DJ the best azo boaka DJ la azo boaka ye wana vimbi fuma ye wana jokande akoma mwasi bande kona biso bozo mema moki tozo kende wapi au moins majorité moi bana ba pasteur bana ba ya obi elo mona sepelaka obinga mona sepela nena sala bo e mona vanda bo na sepela ne papa langa zana na mbonge belete franchement majorité na mboka oyo ba pede ba bana ba ya eza bano ba kola bien mona papa banga zaki ministre papa banga zaki directeur papa banga zaki inspecteur papa banga zaki nani azaki na fida na degerade azaki wapi puna bana wana nde bazo memela biso bazo bebisa réputation ya biso ba congolais to vandi banda ya ndeko moko akendaki Congo pe abisinga binanga zoom obina ke Congo na fandi bena bayaya na nini na pe bangulu wana na kapela ato kene masana to kende ka kalami ya te abisinga binanga zoom obike bayaya ba otonga ngana za PD abisum na oki pasi na motema et pourtant mbongo na ngana bina beta tu na umeli na 16 ans na beta tu ma ba yaya ba benga nga PD ti ba ya ba koka mate ba bisanga mako ayaya eke mbongo na bino kuna ba bien ba PD ba leki ba vivre na bino bien ba zo beta bina ba fendeng ba sala na bino te abi massa dana yo kaki bino ba massa na to kolina bino mais et au sein de l'autre mais ngana za PDT massa ne sala qui est passe na motema yango wana biso en tant que presse biso en tant que bapandi sango tolingi totea communauté congolaise tolingi totea ba papa ba pasteur si j'ai ils appellent bien biso ba pasteur Benson tout ça na bango hein ba pasteur Benson tout ça na bango pasteur Benson Poutou ba pasteur ACK ba pasteur apôtre Charlie Moubiala hein ba pasteur tout ça na bango to meke pe na ba église to terra ba sujet oyo hein pasteur Sam na l'église image hein
donc ba sujet qui pédé au vraiment Pasteur Chofni. Pasteur Chofni. En tout cas, sujet vous avez motu ya minga. En tout cas, merci vraiment à CPLI. En tout cas, bande s'abonner, to ya to sur la sujet abonné. Ah, to sur qu'on a sujet actuel aux autres toucher communauté. Merci beaucoup na Jansi Kalenga, donc to zo souhait makasi. La image, merci beaucoup na 3 fois King Kabo, bonne guérison. À 3 fois King Kabo. 3 fois King Kabo. 3 fois King Kabo. Merci beaucoup na manager Pape Mineza na kata Bluetooth et merci beaucoup na batonio sur vous a branché au tarabiso mokonzi ya bateke. Hein? Mokonzi ya bateke. Mokonzi ya bateke. Nous avons organisé. Mokonzi ya bateke. Nous organisé le mois le 9. Le 9. Delma, mon cousin va teker, na peso mbote et merci beaucoup na manager Pape Emerald DJ Emerald. Na peso merci na batutu botala biso balobi Obedenza ou Nola NG Business et Yaoundé Makambo. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission 100% vérité présentée par votre humble serviteur R Zumba, journaliste à l'équipe Barna A. Je dis un grand merci à le seigneur de la ville Mohamed Moleka Voanou, mon colonne Toukou. Président et homme d'affaires Nyonso Yamboka au Afrique du Sud. Merci beaucoup na 3 fois King Kabo, 3 fois King Kabo, 3 fois King Kabo, 3 fois King Kabo Miguel. Babi bonne guérison. Les allons Makambo. Merci beaucoup na Shérif Osonga. Merci beaucoup na Obed Nzao, agence Noëlla, NG Business. Merci beaucoup na AK47, Arsène Mutombo Toutou. Arsène Mutombo Toutou, vraiment. Merci beaucoup na le championnat na Alex Moulimi Mokonza Mboka, na Bosanité, na après ça le sénateur a vu le pasteur Alpha Lukaou. Merci beaucoup na Banderonio Sobalobi na le 9 oyo, vraiment tout ça na pas Kassereka, pas Kassereka le comment parking Zezeto, balobi soirée fait rigola, tout zalawana pour être papa possible et morazawana na bokassia et moko Delma, président Bateke. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Ciao.